Est-ce que poto de ça a valeur à musicien? Est-ce que boya ko mema lobeso poto nga mwana biologiquement awera? Bala muta musala batika nga mote batika batu nyonso. Batika nga mote. Batika batu nyonso. Ezala te ke batika nga mote. C'est faux. Surtout kumisa batu na modèle na buaka batu ba cri na modèle na kati ba cri na nga. Mais les mêmes batu wana onga na kumisa. Les mêmes batu le ba pesa nga lobeso mukongo. Neti ba ozaka na ba ona wera ba ndo soutenir yo lelo ba pesa moko. Donc awa ne toza aïe dans la danseuse. Ne tona corée Kintantina awa. Ya corée Kintantina elle dans la danseuse. Elle dans la nani. Soki wana respect ya bouloté otiki bisoke. Wana vision mususu. Vision au sangana batu. Mais soki na vision. Ya osala ki bébé to bon de la yo en tout cas kanga bisaka na okende. Il faut comprendre. Toza diapason moroté. Tozali toliaka biloko moroté, to milaka maram, to milaka biloko moroté. Bazana biloko na bango ba milaka oyo lobisa bango ba bebuso bawana. Nga na temps là, je n'ai pas le temps là de suivre pour les autres. On va prendre de suivre les autres ou de suivre les autres qui parlent de bêtises. Hein? Je n'ai pas le temps. Papa musique yote musique wana. Musique nini di susu? Kasi musique o baliaka batu te. O bazala ke bele wana baliaka batu o musique a butu ya mboto. O baliaka na bango na bango. Te vienga dios mwana nzamba lo baka bongo te. To benda bango kati na kolo. Poso ki moko abongwa ni na lole eza feti. To benda bango na kati na kolo. Eza bien petit loko bimisi bango na mkwasa. Ale soko na benda bango di. Benda bakuluna bakoma kosalela nzambe tote ya banganga bakoma mpe kosalela nzambe tosengi bakristu batika badoktrine na pamba ndeko benda. Chers amis internautes, tous en 3W Africa LNB TV. Bo s'abonner et bébé, hein? Bo s'abonner, ba fan nanga, ba fan ya ba fan na biso tout, na ba linganga te bo s'abonner et bébé. Bo botala, bo linganga te bo botala, en tout cas botala nga mikolo na Africa LNB TV. Hein? 3W Africa LNB TV. Bo s'abonner et bébé. Bo s'abonner à Bino Manique de John hier, en tout cas la 3W Africa LNB TV to Sawana, hein? Bétonné cimenté carotte Africa LNB TV. En tout cas ta LNB, hein? LNB ezali, LNB ezali, ah, LNB ezali, ah, LNB ezali, LNB ezali. Africa LNB TV, bo s'abonner, hein? 3W Africa LNB TV, bo s'abonner. Ebele elengi ezali elengi ezali elengi ezali elengi ezali ba mikolo to so bin elengi ezali Africa LNB TV bo s'abonner ebele dans son olingo na Manique de John s'abonner na Africa LNB TV oyo kama solo ya kitoko ya solo ya ndembité ya aubergine te ya pilipili te ya solo hein. Gros bisous à tout le monde. Africa LNB TV elengi ezali.
Bonjour mesdames et messieurs, vous qui nous suivez partout dans le monde, bienvenue à votre émission sur www.Africa Elengi, émission et puis ça cabine toujours d'actualité nabino au besoin d'ango besoin et puis Tolanda Kabasta partout. Lelo to yambelibino invité nabino ya journée ya lelo à la personne de Lobesso. D'ailleurs, je profite pour dire bonjour Lobesso. Ouais, bonjour monsieur. Bonne santé. Ouais, santé va bien. Orchestre ndenge. Oui, l'orchestre était yo to ça no yo mukomo boyanga na studio nande kono nani matika son. Là ça bino l'orchestre était un groupe. Il y a différence, y a-t-il un groupe et un orchestre? Ça c'est un groupe, c'est pas un orchestre. C'est-à-dire groupe na yo. Et là groupe ya mutute, groupe ya basangani. Au single na minito. Eza nene single. C'est album. Album c'est comme Nasuka. Ah? Robi que musique a le producteur ba la soute, musique comme mo osala kaka na ba pire ba vena yo. Ba masano bazo aider yo, osali kaka. Osali disque était sili donc voilà quoi donc voilà. Donc ça single tes album va contenir 7 titres. 7 titres, c'est comme belé temps c'est comme 8e titre mais jusqu'à présent on a 7 titres. Toi na Ibodo, il y a PDG Oscar Bokolo Mbayawa, toi na Mbonda National, il y a Papi Matalatala, toi na titre mon faux patron, et la Rumba Odemba, toi na 42 secondes, toi na excès d'amour, il y a Corée Kinsantina, tous les 3 Rumbes il y a Corée Kinsantina, on a 3 génériques na Denze Mbambonda. Voilà, c'est ça. Skolo beso lelo tozomona musique il y a bien, clip il y a bien, mais promotion penda izate na ba TV na biso lelo na minute sopo to moni lelo ba clip ezo le resu ndenge bando le kalibobo libosote nyonso wana ezadi ya quoi. Il y a problème na ngate na DBM Digital Black Music to pesa bango son bazwa son ba lexa so ba senga ba telo romongote ba lexa ba la sa son sont les grands DBM de tellement partout na kuti na ba chaîne eza na critiquer ngote. Il y a une chaîne du capital. Et si vous avez un capital. Maintenant, il y a un fin fond. Il y a un canal plus. Il y a DBM. Il y a un clip. Il y a un star. Il y a un Fali. Il y a un Nine. Il y a un Kingani. Il y a un DBM. Clip. Ça nous fait plaisir. Et c'est bon. Si tu as une musique, tu as perdre. On répète, tu as transport. Au foot à studio, au footimbon. Aussi social clip au footimbon. Aussi c'est souvent dans l'extra clip na TV on foot souvent bambon ba l'extra clip na télévision. Bonne ba bêtise. To ça là koto to suki et logo ça est bien. Surtout ça musique mo na ba qualité logo ba fufu. Et la qualité logo ma futa mbila. Et na ba qualité logo la ba kwanga ba teke pourquoi na lobino bongo. Fufu ba ça là en publicité té. Mais les chaque jour, chaque jour. Quand on va faire la publicité, et c'est la maman derrière qui toko. Ma fout en mille, va faire la publicité. Mais ma fout, il y a huile, il y a mille, va faire la publicité. Vous comprenez? C'est une question de faire une bonne musique, un bon travail. Vous comprenez? La musique, il y a une marque Fali pour pouvoir aller qui autoné. Il y a une Fali, na peu exemple, étant Nathalie na DBM, normalement on va balancer ba Fali, Nathalie ba Fali. C'est que natie ba star na biso nyonso na kati na ba pe ba faire ba na kati na ko ba pe bango nyonso ba star musu ya mikolo mpona tanga ba komona bango te o comprend tango mona ba lexa ba Fabrigas ba lexa ba héritier ba collègue nanga déplique ba nyonso ba collègue là tous ces collègues là et que na vendre ba lekisi biso ba toya sika na DBM Digital Black Music on n'a rien payé même 1 0 franc o comprend ce qu'on a Kinshasa so binanga que promotion ça la matin mais on a distribué. On a distribué à toutes les télévisions, là, à toutes les chaînes, là, les vidéos, la vidéo. S'ils ne balancent pas la vidéo, ça les salaires concernent. Il y a un problème dans la tête. Et si on a un peu artiste, un peu moins promotion, il y a album et ça vraiment bien. Promotion album, c'est-à-dire que soutien, ça a été ton nez. Pour te dire, musicien au ballon. Soutien la musique, il y a la soutien. Non, soutenir, la musique est bêta. En plus, il faut retenir, on va balancer sur musique qui est dans la langue. On va beaucoup plus focaliser dans la mamboka. Mboka et bonga. Vous comprenez? Bat comment na kanda. Bato bazwa chance. Bazwa kato bato ba mité ma pété. Bomoni makambasa le ba comme ba gros de ba comme finga batango ya poto. Vous comprenez? Ce que bisone ce que to tomba ba victime.
biso génération esima to vie bato bana ba soutien na bango baza webi bango biso lokwa to na soutien te to kanga maboko te to koma ba pêcheur to koma ba charpentier to koma ba commerçant on doit faire que la musique ti jusqu'à ce que ça doit tenir on comprend et si lelo to mona kabuya aoleka azolobake lobeso alongwa wenge pona wera boya ko memaye na poto tangu yo kango esalonde ni on attend répondre bana na attend répondre magam na bango na attend répondre magam non ba question beto progresser ko tolanda no bango te ba mbrier kaka lobeso kolanda no bango te il faut comprendre toza diapason moko te tozali toliaka biloko moko te tomelaka magam tomelaka biloko moko te bazana biloko na bango ba melaka oyo lobisa bango ba bebuso bawana. Je n'ai pas le temps là de suivre pour les autres. On comprend de suivre les autres ou de suivre les autres qui parlent de bêtises. Hein? Je n'ai pas le temps. En 2018, changement sur le plan artistique, il y a l'Obeso Pota, il y a 2017, il y a 2018. Ils ont 2018, ce que tenir coup que non, album et bima. Moi, je suis au travail. Moi, je suis en répétition. Tout ça, le boulot. To travailler ba comprendre mangamni to sala to beta musique ya bang sabatuté to beta be musique ya oleka batu té to beta ka musique mon normal ba osepela ba jid dikando ba se retrouver na mapo finini mais en 2010 il y a oncle Gilles dikando nazi le sec ba osepela ba bienvenue kus ba osepela ba ya Gabi Dubile ba osepela ba José Ntumba Mokanda ba osepela ba le libanais ba osepela ba Emani Mambo ba osepela ba Elvis Alomba Mukonza Waterloo ba osepela ba Papi Matala Tala Miroir d'Acosta ana titre né ya mobimba awa ba osepela na kosa yote ba Peter Diwa Banza les Français noirs ba osepela ba Popis Sessungu le justicier de la SAP mon vieux Popis Sessungu ba osepela donc ba firmer Firangoma hein pire mutuya Godel Fombo, il y avait un saut Godel Fombo, Godes. Merci. On comprend, voilà, c'est ça. Merci artiste. Est-ce qu'en année 2017, les équipes d'un artiste au Bamarka qui autant au talent que le BT, artiste au en 2017, c'est Pélissinga. Non, ça là, moi, je vais te bateau va marquer, na bateau va marquer. Tu vas nous soit bête musique bien. Pour nayo. Tu vas tout soit bimé va bête bien. Donne non ils arrana une lobe. Dolté. Bateau balobaga donne les argent ta missine. Ah. Mais la monnaie qui ma question ton dernier artiste. Tout n'a mis tout n'a bien na ndimi micro. Profite tout n'a mis tout n'a bien. Tout ça émission bien. Au moins tu na boya makamba batu. Mais to solo là. Makamba batu na lingité. Bref, yango wana. Nota bokenda ngona bobeta maso na ngate. Bino ba commencer bino ba jeu. Bokena lobisa ebiso. Te na mam na bango te. Ça bon te biso nde to sala musana ninga solo. C'est ça ma réponse. Ok, si quoi secret ya musique, il y a l'obeso ezanini pour l'obeso azala toujours au top. Natanga mingi ba livre, na vanda mingi na bato balikinga na maele, na yoga mingi bato akala ceux qui ont fait de la bonne musique. O ba sala misala ya malamu na yoga bango tilelo, na yoga mikolo na vanda na ba grand professeur lokola maître Thierry Otete. Ana kata Norvège. Batunga na yoka mingi na ozo makam na otanga ba revi parce que les musiciens ba difficulté otanga, il y a beaucoup de musiciens qui ne savent pas lire même écrire, on comprend. Mais na tanga ba journaux, na tanga ba livre, je lis des ba livre monsieur ba humour, on comprend. Ba Jeune Afrique na tanga ngo ba Bible, na zo ba histoire mingi wana ko yoka pe ba koyoka ba histoire masolo ya mboka. Koyoka banzemba mboka, ça me donne des inspirations. C'est ça la base de mes inspirations. C'est ça, voilà, c'est ça. Sikoyo, l'obeso, awa, to moni le to koti, to sentir pendant que groupe, ngamoro pendant na koti na vivre en groupe eza ya kufanda. Secret na ngopo groupe eza la boy, eza nini? Est-ce que eza effort mo personnel to binonios? Eza li solo. Et li solo, ndenge to solo ki na ba na mai. Et les solonés to soleil na bana mai na ese bango ke na boza la pio bangelo monter ça va aller on comprend ils ont le roi moral ba benga ngoni ba soleil ba genda na temps ba benga ngoni parade militaire surtout parce qu'on a un système à parade artistique
tu ça toujours moral avant et après hein? Voilà c'est ça rose à peine en bon mais bon gérer batute rose à peine batoke mina bango zimbongo komi ngando bulondi oleki bango batute ba mwangani on comprend hein? La chose bonne il faut savoir maîtriser les gens hein biso to na kato na maele wana plus to bon de la paix batute to wana te pona ko bercer batu parce que moi je n'ai jamais été bercé ba bon de la ngapete on comprend hein? Mais na comment na niveau que non au sala musala mukile zo zele yoka to zeto yoka lobeso ba bon de la ngati donc awa ne toza aïe dans la danseuse ne tona corée kintantina awa ya coréen kintantina dans la danseuse les ala nani soki wana respect ya boulotte o tiki biso kei on a vision mususu vision au sangana batu mais soki na vision ya osala ki bébé to bon de la yo en tout cas kanga bisaka na okeni voilà parce que bat ba ozela ba yoka lobeso bat ba ozela ba yoka Pauline nga robeta corée kintantina bat ba yoka pe bato ba ozana biso ba dembeli pe na mupepe na biso bat ba moni ba yoki bango on comprend nous ne sommes pas là pour bercer les gens voilà et nous ne sommes pas là pour élever les gens non toi pour ça musana kata musaba bercer la mututi sala poli respecter ba règlement d'ordre intérieur ya groupe pour le bio poko mamutu se peut te respecter ya lolo to so ba bo kas to sa maramo moninga ngana mutuna linyo kwa tembe na linyo kwa tembe linyoko ya bien basala mena fufu na kwanga ngana lubeso parce que ngana na comme na niveau mo boyeke non ba proposer ngai ba mbongo na bakar c'est pas nani na otanga ba kombote pona boya kinga moko ngana batu ba yebesa nga ba onde ba yebi je ne peux jamais citer leur nom ici ngamo na yebi na batu na ba yebi o comprendre parce que vérité ba bomba ngoti ebi maraka o comprendre ya so na comme na niveau là parce que na comme des valeurs. Donc, nous tous sommes fiers de Moukila, c'est comme une valeur dans le domaine. Si on a comme une valeur dans le domaine politique, on peut s'arrêter, on a fierté. Des fois, il y a un grand loup bazar. Vous comprenez? Si on a comme une valeur, on est fier, tu peux t'en aller faire ton chemin, moi je reste, je fais la mienne. Je fais le mien, c'est fini. Voilà. Il y a un sens que non, il faut poser. Pas comprendre que toute cette musique n'a pas difficile. Oh le lot, il y a la crise économique est dans le monde. Tu as un sentiment musique de la société. Surtout que na modèle. Na buaka batu ba cri na modèle na kacha ba cri nanga. Mais les mêmes batu wana na kumisa. Les mêmes batu le ba pesa nga lobeso mukongo. Neti ba ozaka na ba ona wera ba bando soutenir yo lelo ba pesa mukongo. Ibele bat musu ba sunga lelo, je ne m'y entendais même pas que ba ko sunga ngai. Na sala ta musu promotion na bango belete. Nana quelqu'un on a tika na bango on est ba oncle Gilles Dikando. Tous en est lelo, Gilles Dikando noisi les secteurs est lelo. Mais na kumisa est monté, na kumisa ba te belé. Vous en comprendre. Toi ba bienvenue couche ba vie na nga comme un grand frère propre à famille. Toi est toi papi Matalatala. Mon vieux propre et comme ma famille. Mais la plus batte belé ils m'ont donné les dos. Bon, on a jamais. Pour ça la créativité faut bâtir de l'homme na western. Pour ça la nzembo yate ko bâtir de l'amba. Au sala ngora. Parce que c'est l'art, c'est du son. On va prendre voilà. Donc tout ça dans ba moment difficile. Mboka za bien te. Ba crise comment na mboka, ba comment na banzana kata mboka. Ba souffrance c'est comment aiguë. Comme kanda bonne humeur résulté dans la ville comme mauvaise humeur vous comprenez donc voilà donc nous avons sunga biso disque na biso lumbe GDG on a que toko yeba bango na misana bango les bonheurs des uns les malheurs des autres malheur eza biso bonheur eza bango pourquoi on choisit ça ikaka combo ya album et lumbe parce que bat balingi kimiati bat balingi bisika bazali la dislocation, la discrimination. On comprend. Des séparations nocturnes, des ingratitudes notoires, comme font d'autres collègues. Vous en comprenez. Il y a un peu ça qui est lumbe là où il y a la querelle, le querelle, là où il y a le mésentente, les séparations précoces, la discrimination. On comprend. Nous sommes dans le lumbe. J'ai des gestes que non, côté dans la kimia, il y a un kimia,
na ndimi to ça une interview yo na micro na yo na caméra na za G na yo na ba question na yo ngai na groupe na ngai ils appellent G na tout ça ce que yo GDG vous comprenez voilà c'est ça. Fidèle internaute, bouti ko kalobeso outi ko bangala ye na caméra nanga ya ye na groupe na ye donc to PCGDG c'est-à-dire en Afrique elengi ndebe information oyo bozaka nango posa nde biso to pesa bino avec Kevin Bomena ABC azorna pona ko pesa bino be information lolenge esengeli et je profite de dire un grand bonjour à Vanessa M Masengo et pourquoi pas à Samy le chancelier et à sa première dame Jocelyne Komila et leur bébé Samuel ou à l'équipe bébé nyonso ya poto na kitoko et aussi à Gracia Lubamba la puissance ya yango wana lobeso to komi kokoma déjà na suka na biso donc le temps nous fait défaut. Pourquoi pas aujourd'hui aussi lobeso peut faire la rumba comme il fait les génériques si bien. Mais yo ki rumba bébé tati rumba bébé tana faux chrétien za biso biloko polia sali biloko koraye kinsantina sali to benga la coach ils appellent Maramalo Besso. Maramalo Besso, ils appellent Maramalo Coréen. On a bêta guitare, on a composé un cri, on a créé un cri, on a créé un style en bonda. Mettons dans un rythmique, c'est correct, qui t'entend. Barumba ezanga barumba kitoko, barumba makasi kitoko, pour na komi kumisate, et robima bat bayo quand on va prendre. Voilà c'est ça. Donc tu te bases aussi sur la rumba. Dans la musique na biso, la musique il y a bien mais ngana mutu na ngote. Ngana mutu typique chocho, hein? Voilà c'est ça. OK lobeso to komi na suka déjà émission na biso, to silisaka émission na biso na question il y a vrai ou faux. Na éviter ce qui égoïque déranger. On a aussi idéologie papi momat. On a idéologie na été, on a idéologie Kevin Bomena ABC o aye nango. Ayene Kevin Bomena. Wa ABC. C'est-à-dire aspect beauté charisme. Ouais, côté beauté bena na la beauté. Côté beauté na mona na beauté na. Ouais. Wa bena yo za bena wa bolanga la soto loba. Wa bolanga la bogar franchement. Question les amis. Question ngeza vrai ou faux lobeso a longwa wenge maison mère pour na wera boya komema na poto. You soto loba makamwana art. Dauto loba ngombe ezongi tautologie ngona. Non, ce n'est pas la tautologie. Tu viens de me poser cette question, je t'avais. Oui, je viens de te poser, mais je t'ai dit qu'à la fin de mon émission, je pose toujours les questions des vrais. Une autre question. C'est quand même. J'ai déjà répondu. C'est quand même moi, les journalistes. J'ai répondu que non. Mais je parle maintenant des vrais ou faux. Est-ce que potom de ça a valeur à musicien? Est-ce que boya ko memalo beso poto nga mwana biologiquement awera? Nala muta musala batika nga mote batika batu nyonso. Batika nga mote. Batika batu nyonso. Izala te ke batika nga mote. C'est faux. Batika nga mote. Kevin Bomena. Kevin Bomena batutika nga mote. OK. C'est tout le monde. Voilà, on a passé Romain Moukadi na Lausanne, on a passé Bambote. Yannick Kayenga, on a passé Bambote. Jean-Marie Baoto, on a passé Bambote. Lizzy Lyonzo, on a passé Bambote. On a passé encore Boki Kabama, on a passé Bambote. Coup de chapeau. On a Bijou Biloma, la bosse MPT, Venanga, Eric Divita, Jésus. Jésus central, la montée, ma sœur Nanga Nina Booka. La famille Booka. Je salue la famille Booka qui se trouve partout dans le monde. Naboba na kata bambandaka, naboba na bapikila poto na ngela na pesi bino bambote. Na pesi pembote na ve na ngai Adolphe Ngakia, le grand Moïse, le vieux qui ne laisse pas son frère, son petit frère, son jeune frère. Nabo Saint-Pété Yastani Isaki. Yastani Isaki mon vieux ça fait longtemps mais nabi que vous en avez toujours na kata ya mémoire ngapi na zana toujours. Isaïe Njoli mwana nzambe ya koliki teko. Na pesi batutu bambote na pesi le directeur excellent. Le directeur excellent Jean-Paul Biyembo, il est seigneur de la ville de l'Équateur. Papa na Moïse. Na pesi bambote bisika bazali, bisika zali na bosanité Adolphe Nkoy la nouvelle énergie. Na pesi bambote le préfet Hervé Mungeta Liebo de l'Équateur. Le préfet de l'air préfet
ban institut ban kusunyo surtout na pesi bino bambote donc bino nyo surtout na pesi bambote mingi olobate rendez-vous kaka bozo album comme on dit la charité bien ordonnée commence par soi-même album moi na redédié dans la province Équateur na grande Équateur batali boso ba somba album moi na ligne baza équatorien ba noko na ngai kisangani ba tete là les anamongo c'est ça là comme on dit que non ba le boso ba campagne plus pangit so ce que ba bokila le konde fa P4 est-ce que ba soutenir ko penza na ba o baza libanda bangala nyos ba soutenir nga ba balinga nga ba sebele ba soutenir nga ba sebele soutien za mbongo te soutien za te mutaka belo mutuka soutien za te muta sombelo lupango soutien za te muta sombelo instrument mutu mso ko ya soutenir yo spirituellement mutu mso ko ya soutenir yo moralement mutu mso ko ya ko soutenir yo financièrement to robo yango te matériellement on comprendre non c'est soutien voilà ceux qui sont chers vers nous nous les reconnaissons on comprend nous les reconnaissons excusez-moi voilà donc voilà c'est ça quoi to ko forcer pe na tite na pe si Koko Kumwangana tonton Baudry Kumwangana Alubo Star Kalambai na pe si notre bambote Christelle Blanche Mondele moi ça pembe na pe sombote bisiko zali mingi olobezati Kevin Bomena non ouais, Kevin ABC beauté ABC beauté ABC zanini aspect beauté stemai aspect beauté charisme aspect beauté charisme ouais mystique ok nous sommes à la fin de notre émission en tout cas kokipano makama batute mine toza boy tola ba mission o mito ebeba bazali to ba mission na so ameli biloko na ye akote na micro boye alingi ba tia ekana poto batala ya zo ba vi batala ye neti ka ba koma ofinga nga trop batala ko mususu bafinga toloba na raté so to kutani bo mona pesa mbota respect allez Koko bonjour Koko mais quand il est devant la caméra akomo décoller makamso ko finga lobeso comprendre donc babiloko bon so eka ko muta elinga na nenga chita sima na na tana eti donc temps venir te ba na pesa ba tout tenter na ko pesa ba tout tenter toi na temps na te pesa ba tout ba temps que na vandi boy na moko kipe makamba ba tout en tout cas merci ça a été bien commencé et puis qui finit bien aussi ouais a été bien fini donc mes condoléances très attristé na frère nangai Maître Thierry au tête et donc il est éprouvé. Donc mes sincères condoléances au nom du cœur. Donc je compatis ensemble avec vous. Merci. Ok, nous étions avec l'artiste Lobeso. Artiste Lobeso, merci beaucoup pour avoir accepté l'invitation à Bisso. J'espère que ça ne serait pas la dernière fois. Nabo a raté parce que où est la presse. Nabo a raté dans la Rolande de la presse. Je peux faire 5, 6 fois, 10 fois même. C'est la promotion. En plus, si vous avez déplacé à Etiboé, si vous avez une interview, c'est que vous avez l'équipe Bino. Si vous avez une Bino, vous avez valeur, vous avez une interview. Vous avez mis en Zambie. Vous comprenez? Côté Tchoué, vous avez habité. Vous avez mis en Tina. Vous avez Tina. Vous avez une interview. Vous avez un circuit, vous avez une interview. Vous avez une interview. Vous avez une interview. Ok, comprenez que c'était l'Obeso, donc émission et l'équipe tellement qui toko yango monito koko sili sangote. Nous sommes déjà à la fin de notre émission. Je finis toujours pas mon émission sans remercier les caméramans, les chouchous de Nana, Richard Oyemoro, Mikolo. Il est cher pour moi donc Herman Lomba le coach. Herman Lomba le coach ça fait bail. Na solne Mikolo belé maintenant raisonner PC Bambote. Herman Lomba le coach. C'est un frère qui m'aidait beaucoup. Na PC Bambote Biska Zali donc abi genza mazana e. Na reto mo na bi na ndile mission yo. A rota lango yo sale bien merci beaucoup. Herman Lomba le coach. Herman Lomba le coach et Yokani Yayo yango wana
tokomi déjà dans sous émission na biso tant na essayé bino que na 6 émission na ngate sans remercier les caméramens suspect Richard et pourquoi pas à tonton Miller au balobi mongo mikolo ezo sopande tina film journaliste sous yakano et bon retour au pays Marson Engambe maboko banki yonde mutu oye na mbongo nyonso sefa yango tozolia mikolo yo. Là je dis aussi un grand merci à Christopher et Yadema Foutou, pourquoi pas à Guindongala et Magali Bokwango et les bébés Gigal. Nous sommes à la fin de notre émission. On s'est dit au revoir ici, bye bye. On se retrouve dans l'émission prochaine. Ciao. Chers amis internautes, tous en 3W Africa LNG TV. Vous s'abonner et belé, vous s'abonner, ba fan nanga, ba fan ya ba fan na biso tout, na ba linga te vous s'abonner et belé. Pour botala, linga te botala, en tout cas botala nga mikolo na Africa LNG TV. 3W Africa LNG TV. Vous s'abonner et belé, vous s'abonner à Bino Manique de John hier. En tout cas la 3W Africa LNG TV to sawana, bétonné cimenté carotte Africa LNG TV. En tout cas ta LNG, LNG ezali, LNG ezali, LNG ezali, LNG ezali, LNG ezali. Africa LNG TV, vous s'abonner, 3W Africa LNG TV, vous s'abonner et belé. LNG ezali, LNG ezali, LNG ezali, LNG ezali. Pas Mikolo, tous bien LNG ezali, Africa LNG TV, vous s'abonner et belé. Dans son, au niveau de la manière de John, s'abonner à Africa LNG TV, oyo kama solo ya kitoko. Ya solo ya ndembité, ya aubergine té, ya pilipili té, ya solo. Gros bisous à tout le monde. Africa LNG TV, LNG ezali.